Botika Kimboka Nakao. Mais aujourd'hui ils veulent nous donner des leçons. Pourtant ils ont utilisé nos richesses pour se remplir des poches et nous isoler de l'économie mondiale. Alors Botika Fachi Asala Oyo Bosala Kite. Botika Fachi Atonga Oyo Botonga Kite. Botika Atambwe Samboka Isika Bokoka Kite. Hey, hey. Il a accepté prendre un Congo qui a été détruit. J'étais dans la profondeur où il faut intervenir la force de la sagesse. Ni t'étais lui, nous n'allons pas retrouver des relations perdues avec Israël, la Banque mondiale, les Fonds monétaires international, l'Union européenne et tant d'autres. Peuple congolais, le Moïse du Congo, c'est son excellence, mais c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton. Congolais, mbote mete. Tout Moamba, derrière l'honorable. Mete na moni, webi na ele tongo pona ni. Na ye tongo pona ni mete. Lelo na ye awa baba ki sombele suka likambo. Donc to mona ki lobi na kuna na terrain na bino ya Pascal wana eyindaki. Na éviter lelo siko na ye na bino na salle na bino entraînement côté bo s'entraînaka. Na moni ozo s'entraîner en secret puis tongo. Olaka kibiso lelo. Qu'est-ce ce message? Vous allez décider de faire lelo pena biwanza fakweya. So travailler à la terrain Ngwanda. Mais est-ce que au Kenya ko beta ki na kapela, yé pa ki lo ba buka kite. Problème té. Abuka ki ba kiti. Lelo to yeba na sikoyo, ba na kapela tout bolobaki. Tout à ce qui est champion pour nous les sentir. Obaki na camion, tu peux ni na camion, na camion. Tu sentir na mutuka. Tu sentir na mutuka. Lelo pena na ndimi. Ya on le oyo sala lelo, non senti que obanga pa oyo sala entraînement tonga. Na travail, comment ça préparer ça mutoko ni minute ta. On ta bagarre abunaka. Yé pa yebinga. Ya on moya le travail dans la séquence na champion. Petit train on a bachité na bundaki. Ya on moya ko travail tonga. D'ailleurs, tu dois les 50 minutes pour nous avoir besoin de travailler. D'été, ça va être moko d'été. Vraiment, la Colo Batang, on dit que Banga, et ça, il y a un mort, c'est comme ok. Moi, ma compagnie, sur ma casse, il faut se préparer. Au moins, il y a une petite habilité, ceux qui m'a comme grave à téléphoner, il y a un moniteur au bossa, dans Rwanda, na kota ba gradé. Quand tu super sangoyé, peut qu'on se préparer ma casse, il va côté na bango pour notre éviter soit Zawat. Il y a que combien aux ala lelo après-midi, bidibilandimi. Soit payé tout na yeso pas. Nazo kende kuna. Ndé naza ana. Si on dit déjà pour préparation ma solo. Chaîne nangai. Yaza mwana kasafu biso chaîne eza na ville. Ndé nazo le kande kuna kende. Tina ndaku na yi. Voilà, donc yebisa no côté ya ba massa bandimi baza près na kuti ba on entraînement, baza na nzala na yo. Il pas répondre biso et puis to kutana. Merci beaucoup. En tout cas na keibu mambangu na tiki bino. Aujourd'hui ils veulent nous donner des leçons. Pourtant ils ont utilisé nos richesses pour se remplir des poches et nous isoler de l'économie mondiale. Alors Botika Fachi Asala Oyo Bosala Kite. Botika Fachi Atonga Oyo Botonga Kite. Botika Atambwe Samboka Isika Bokoka Kite. Maître. Il a accepté prendre. Na ye lelo su epa na bino te maître ata yo moko. Maître kanda to nini boye. Oyebi ke na uti chango. Na uti chango kuna sikoyo kana tonga wana utozwa maître bibili abaza prêt à te camion na ceinture. Maintenant qu'ils ont na kezongo na kezo camion na ceinture wana na kenango funa. Mwebi yo banga. Oui. Lobi okoti na mabela ba changwa. Na bete na miso bana ne ba fazer. Ba fazer wana fo sécurité za makasi. Pour lelo ba ko déclarer. Na obeta champion na bango. Champion na bango wana beta ki mabe. Entraîneur na ngayo na ne ba yedi aza grand maître. Shege. Siko na kama yo oeti na la police. Oyo luka maître Shege. C'est que o mema mulangi. Na remarqué. A préparer. Na remarqué. Tumbazo kuna na muto aza sauvage. Donc aya makasi pour sora ina ningo santé. Mais boyo signé contrat ya instrumenté. Pendant que maître Shege amemanga ba briki ba nini na boy maître OPC entraînement brique. Alobia. Nyose za combat. Okutena mulango bambi. Ah te bo signé contrat wana te. Donc eza bongo ba jezati. Wana te obenge équipe bipola. Dosa ba jeti. Mettre tout à la claire. Tant que ngala landa bino, tant que kendo signer papier, bo signer qui moulangité et l'autre parce que mettre bilbidi c'est technicien,
abundaka na technique yo po abundaka na technique mais maître Shegi entraîner ya bimaka ba briki ba chevaux itiango to bino sikola komba bino makamba ba briki na ba chevaux ezate assurer biso ngo déjà pona mukile badaki no ko meme instrument te makamwa to yora na kiango te to signaki nyoso azobanga bien ndenge te azobanga te ngai nde nazaka après ya koloba azaka tie coriace mutupe ya mabe donc c'est que yi a supporter ba bidiando nyoso ya bongo bakisi onini nzoto na ele le omona pasi lobe obukaki bakiti ya bato kuna lelo pe mususu ebuka ngai na osatiki bino yo okobunda bituma désordre ngai na omema caméra bato nalingi te caméra bato epanza yo zano musika zano musika po kombato ana posa to beta biso to ana posa to gagner to ana posa osaba aventure te donc po pena to travailler to ndo to travailler makasi pe to komema nyonso milangi tio nga nalingi milangi te ezali kapo mabeza toyokana malamu parce que ye namoni azotravaille kutu ata na bouteille te ata na libaya te siko maître Shegi nga na osenga direction technique atia libanda ya komba wana ozala musika yazana besenga nde azana besenga nde nakomo sentir tricage yazaka kuna te nga siko nazaka nde muta polele polele te donc yazana entraîneur na esenga nde nga pe entraîneur na ngai mais kasi bozala mwa libanda ya bozala mwa yazali aza mobali na nyonso soki entraîneur na koti nga pe na koti eza komba ya bango mibali nga na musika entraîneur na nga pa chemu c'est entraîneur na cha mutu te ya yo pe acha mutu te wana eza bitambezanga na ye donc ye aya makasi aya a préparer na nyonso oyo koya asipote mais bafazer na ya Pascal wa bazande musika polobi na mona ba Gillette bimaki o to te Gillette o kate lokolo donc wana pena tosenga pe kaka na fédération po biso pe air moto koma na bakuluna ba chevre koya ba brique koya milangeke ya yo kana mettre no komene Shegi non Shegi en tout cas ningala kei to kuta kana 14h na terrain municipal ya Masina merci beaucoup c'est bon tout le bateau bandeko tout le bateau je crois bien que bomoni na uta qu'est-ce qu'il y a mettre bilibili na e pa ya maître Liwanza ba entraînement na bango ndenge zoleka sikoyo tozozela bango 14h kuna na terrain municipal ya Masina to kozala na bino biso en direct na bana YouTube to ba combat oyo eza en direct donc ezo bundama en direct na bika 3 jours so moni na lexiango direct kombe bundami botali direct de tozala ebele bana poto États-Unis Belgique France ebele na ba chaîne na ba TV na biso tozala biso so parce que na kotango en direct ko banda 14h juste je crois bien ceux qui ba retard ezate lobi mbule bebisaki mais les autres banda 14h juste et puis to aussi ça matin te combat ya bidibinani esili to kotala combat ya suke ozala ya mazo na peut-être soki na super ngulu peut-être bon soki esili nde tozongi na bino merci beaucoup à vous.